Ok, bonjour, bonsoir. Na badbino surtout c'est la www.cleboa.com. Ça dit ndena lo barana bino Freddy Akimbe arobana ko luka arobana ko décortiquer arobana kaka ko continuer à regarder la vérité parce que naza nga Freddy Akimbe l'équipe propre ya Ange Akimbe ndeko propre ya manager nanga privé Edi Akimbe petit nanga Herman Ampoyo Platine Chipamba Juliano Erkamel ndena lo barana yo Yannick Tantou du Weber Yannick Nzanga Finanga Alain Banga Nicolo né nazo lo bana bino fu mais ça na moi trop nga Freddy Akimbe ce qui botali Sandrine Mupende elle puissance la patrona botali Elvira Mbouye Larissa Lokonga Juliano Erkamel Pichu Mangaya ça dit bozumba moro ba beauté na bango ipananga parce que Nicolo no sa beauté ba momi beauté ba chérie makambo nazolo ba papi gene oyebi de la nation, l'homme invisible, immonable, un bon tonton. Parce que Mikolo na obenga rabato un bon tonton. Léo Nazar na Kitambo. Na Kitambo, na place mo obenga les retrouvailles. Les retrouvailles, tout sito yoka déjà orchestre mo sala makelele to. Makelele ya rabata mo boye, ningi sa rapé. Charapé wenge moi panzi likolo, mais babunga. Babunga bayoka na soute wa mulunge balongoli ba forme ba sali boye mais babungi lisusu bien ngana kena yiko luka bango to solola nan to yiba nan vrecho mosengo na Lyon héritier mon kende na yebike samedi to sana yo to sabongo na président Doudou Kibinda. Bonjour président. Bonjour papa Nangaya Kimbe. Nayo kangwa wana na retrouvaille place comme siège nayo. Les siège na les retrouvailles non loin stade Vélodrome, c'est l'avenue où elle est numéro 41 dans Kitambo. Voilà siège donc place d'activité na biso, place de la raison de mon abisso, oye wana mon abisso quoi. Donc ils a bar, terrasse. Donc dans mon concept mo ya propre. Nakata cité nakata Kitambo quoi donc là quand améliorer ma camo ça peut bien malgré tout la cité mais moto soraye a relier bien à receper la quoi voilà. Doudou Kibinda orchestre Ekufa et tirala orchestre ya Kitambo ya éviter ceux qui au contredit nga tonden orchestre Kitambo to orchestre Ekufa ezarnen na éviter bon bino va poser une question ma question est rabino ma réponse na biso orchestre Kufate orchestre pezaka ya Kitambo te ngala mona Kitambo mais navana na mbudi voilà yala ba mission musu ba na ba ipen ba mission musu ba masina ba kingasani ba tabangeri ba ali ba tabandal ba ali donc orchestre ça est partout mais base pour ba faire sozo ngo salango au moins tant comme air mo batuba tant nga to voter ba député ba songa faut songa la base base donc so qu'est-ce que la base c'est pour yeba nango so que na molokai donc viva so que bandal ba ibsa so que OK ni lemba ba ibsa donc voilà. so kepe kaluka ba yebisa na kaluka ba mission na biso musupe ba vanda na kaluka ko bon na kaluka na éviter orchestre vraiment que était petit genre na kaluka terre mais ba musicien ba utaka kaluka ba koti Kitambo ba koti bandal ba koti lemba ba koti mbinza donc voilà mais orchestre faut ça na base biso base na c'est Kitambo donc avant non Kitambo nano quoi Kitambo ba Kolombonda président na lukana noto sa moi rétro mukie kibinanko ibanda ndeni kibinanko eza ba jeune moko ya Kitambo omoni yomo loyi Kitambo mboka mbunda donc mbunda mboka na Kitambo nde tozaka na ba odeyan tozaka na ba rumba ya tozaka na ba swede ti biso pe baleki na bango to banda ko tala bango to eloko ba ngembo na bango ko tala ka bango gu pe appétit ya ko sala ma musique ye
nde tosala musique tozalaki lokola neti baleki to kolanda swede après kobeta beta ere moko boye nzambe asalaka mpe ke ntango botravaille trop ale nzela efungwama tokomi kosimpose mpe ke bavie ya swede mpe baobeta place boye biso mpe bagene tozwi mpe moso mwa coin moko boye ata moso mwa boum ata moso mwa soirée moko boye tobeti mpe biso na biso bagene tose comprendre ale ti 95 nde kibinda nkoi kri wana ekobima kibinda nkoi donc zwi nkoi okangi ye kwa wana ezalaki na veni nini na quartier nini biso toza bana lisala tobanda kobeta partout na kitambo lisala wenze itimbiri salongo mais lokola ya lokola neti katikati ya biso na kitambo ya lokola neti so outi lisala fo koma na makadama bangala mpo katisa ngamba velodrome obati basalongo baitimbiri banini tout ça donc toya kosangana donc yaka bana kitambo la plupart donc biso touti kote oyo na bapapi kakol se bondo donc toyei kokutana na bavilba bakamos créer mo eloko wana quoi donc tocrée eloko wana mais donc eza kaka kitambo fondateur ya kibinda nkoi omoni bagene toyaki na biso kaka buru yeke mais tant toyei kovanda vraiment totali ndenge makambo ezokendele totie vilba fondé du pouvoir vilba nkuya wana sikoyo botie kotia mais sikoyo moto abandaka ide ke noko tokokutana mpe na tosangana na tobetaka na biso bachant toyemba ezaka nani bon omoni nautoloba no tout à l'heure akete kitambo mboka mbunda na kitambo toyaki na baforme bafolklore yango misato moko ebetaka loka bakongo bazombo mibale ya troisième nde swede soko swede bandi nga navandaka na veni kasai swede bandi na veni maniema donc so obimi na coin na biso omoni lupango swede ebanda na kitambo après baye kolongwa na lupango wana na maniema baye kokoma epa bapapi kakol na sankour donc toa veni kasai sankour maniema il faut uta na kasai mpo kende na maniema donc swede bandi côté na biso musique oyo toregnaki nango eya musique ya swede eya musique ya bodeyon te eza musique ya barumba te ya swede donc so nayebi soko toni tolobaka bato babandaki yango eza biso moto tobandaki yango po bamisa mosusu bazalaki ngambo oyo ya basalongo baitimbiri bango babetaka barumba ya baodeyon biso tozalaki nde swede mais ndulu eya koregnise biso swede tokolobaka biso moto tobandaki yango kwa wana lere bobandi yango bobandaki yango bien après moto na moto ake na coin na ye kibinda nkoi moto ya moto ake koluka okesa okota to ndeni non kibinda nkoi moto deya toa na chance moko boye biso torenia babimisa biso te biso torenia biso moko neti ka wenge neti bon torenia biso moko biso ma torenia biso moko eya teke tokendaki na orchestre moko boye to rien bagene moko ya kitambo basimpose ya ndenge akosakana te osantiri maka te orchestre moko babimisaka baalbum baregnaka danger toyei tocontredire bango mpe zenan bobimisaka baalbum orchestre moko boye ebimisaka baalbum personnellement bato tunde baolanda bayebi kaka ke kibinda nkoi erenia na baconcert mais etikala korenia na album te non toza na baalbum toza na 3 album na 2 single nzembo ya liboso bobeta vraiment basérie wana na ba 97 ba 90 kibinda nkoi ebandi 96 voilà 95 voilà 95 96 donc fin 95 tokota 96 nana oloba na kini bato baotalanga bayebi te dodi za kwani okangelanga elongi dodi aza kwani okangelanga elongi oshina mina kolanga dodi aye ye nasinaleli mingi mama awa motema mokobeta
Saddam Hussein nga nalingaki yo mingi na yane mobembo na kati ya Batika bafami ya mama balingi yo mingi toumela seko na foyer na bino na tuna nani Parce que nze mona yo omoni bato bazala bato baotala biso na monde entier na minute oyo bato baotala nga boye babonimaki esali bango plaisir quoi plaisir bunga normalement mokili esala makambo ebele obiselaki bindo toyaki na machine moko anobenga o dactylo tak tak nde tokomana clavier temps na temps eya na makambo nango so oke mbangu okotika mpe mokili leki kibinako ebandaki eyaki no na vitesse mo boye ya ko contredire wenge après bino mo otali koke mbangu fo tozonga nsima jamais to na butu na moi ndenge mokili etambulaka to na butu na moi donc soki obongami na moi il faut bongama mpe na butu cri wana kibina na comprendre makambo lobe baotala biso donc so obongami na butu na moi mpe faut bongama quoi so obongami na moi luka mpo bongama na butu toyaki bana mike oyo eza ke toyebi na biso donc moto aoyebi soki te boza na succès yo succès neti neni toyebi na biso te bon omoni commune na biso mpe Kitambo eza commune moko bapesaka bato chance te mais nazoyebisa oyo azoloba bo mwana Kitambo ne grandi à Kitambo nga sukula na mai ya ntaba na sukula na mai ya 32 shit nakumba velo na velodrome jui mokende ayebi notable na biso donc bapesaka bato chance te bando kocomprendre biso te donc tozangaki eloko ezangaki biso ti osalake olobake bobunga non tozangaki encadrement ya bamikolo basage baencadre biso mpo des fois te tamsu bazali na baduti parce que jino mbafiye wana bima déjà fierté ya bino ya bana Kitambo abimaki wapi jino mbafi abimaki wapi ampiki bakubata akasi omoteke biso soki tobimaki biso moko yango na bi te biso deja tobimaki biso moko donc juna moboko omoni so otie juna il faut tia vie nono otia Robert Kokota otia ya bebe atalako otia ditutala vie nanga na pesi mbote na ngola tota kozala na ye kuna donc bango babimaki mpo babimaki Kitambo babimi Kitambo te bo papi kako ikozala kakola abimaki na wenge te kakola aza moto kakola abima deya na kibinda yango nalobi te mpo wenge zwa ye mpo wenge Weranson le roi de la forêt aya kozwa kakole mpo ayokai deyake te kakole moko azalaka betaka dulumu danger kaka aya kibindo question réponse so nga nabwaki aya kibindo yo il faut abeta kra c'est anabi base wana yozaki animateur nga naza chanteur animateur danseur compositeur koloba boye mpo mozinango ya kobwaka eloki mbaswa ya kingo moni mozindo nabengaka ye profondeur wana aza liso eza kaka natala ye boye bwa ayebi ntelani ya kokende ntango kibinda bato oyo moto oyambi osalaka bemission ngati nandima tosolola no boye parce que poto États-Unis Europe Asie biso en Afrique basololi yo il faut ça émission na tonton wana mabo banini tout ça on dirait guanaye bikolo ezosala quoi bokazi guanaye mosala yango de guade ndako nganga te mais gwa ya nini nini yo gwa okeka na ndako nganga tamsu pe bakini to bata obela mutako bayebise makete omela bagwa te ezalaka pete papa bayebi ke jo tonton oyo abinisa bango e azobinisa bango mpe akobinisaka bango mais toza na système ya reculer pour mieux sauter ndede tonton oyo alobaka vérité nayebi ke bavérité mosusu ekodérange moto mais soki eza vérité efu toloba ngo tokokanga ngo te tokoloba vérité si yo vérité ni ozolo oyo nyonso nayebi eza vérité banaloba no vérité si ouais wani yo ndenge obwaka cri wana kibinda nkoi esimba yango okangamaka keno te kibinda olongola na komo ya famille ekomaka kaka o te dudu kibinda ngai te moto nakomisa komo na nga dudu kibinda
eza bato bayokaka biso bato basepelaka na musique nde babengaka nga Doudou Kibinda kote mosusu babengaka nga Gol haché nga te nga komona nga Ifili Ifili Doudou mais Doudou Kibinda mais il faut ça rappeler oh papa obi to fana la hermo bona te hota la manga te quadra ko la man ko fiolo mide azo ko ra mbulani Kofi Olomide bene zana to ko to bana ko benge Kofi V12 ou bien Antoine V12 tonen na lobi lelo ba benge na ngana bi communauté yo nem to yo loka obi to tamula hermo bona nzela to moninga ke tamu soso vie bola yiba ko benge vie bola vous comprenez papa yo ni to sur la vérité to tamula na nzela mona ke te vie bola abeta na Roma e gol to abeta na Inter wana ye kasi tana te zaka na makambo na nga bato nde mutu bakomisanga Doudou Kibinda et puis na fier na kozala pe Doudou Kibinda donc yo mona la blague na Kinshasa oyo osala eloko moko boye papa bato barenyaka lelo biso torenyaka na biso sute po torenia ya ndenge ya kosakana epi biso to torenie bato mosusu bazomelisa bango bamiliki bato mosusu bazolia na mapa batiele mateka banani yango banani pona nini yo zolingo kotsanga na gene ozoba na yebi bango yo mongo mito yebi bango tanga bango oyebi bango nani biso to obeta fabrikas ando obeta bongo yo ninga sali ndenge ya nabi ndenge ye asali ya mado esuyo tokende malembe ta biso to obeta fabrikas ando obeta nante esuyo en classe ta to obeta boss live hérité Gucci ba benga mikolo nani mutu na tembe mais tembe donc voilà ok en classe ba yaya na yazota la biso parce que le rôle la répétition de ça plein et suyo ngata lo ngala sa idée plainte ngala sa idée plainte kala salango kasi azu salango kasi azu sala moni kala wana nde sala sika donc ngala sa idée plainte et puis na yebi po nini ba sala ni po muta sala plainte na yebi na ngama mwana nyoto so yama deux oreigner et ça le commun na biso donc obisoki so to une esprit yo ezaka kalago mota to boki Kibinda bato babwaka Kibinda te bazuka danse bakomisa ngo ndombolo wenge maman na oloba na le roi de la forêt na papa chéri ba yebi ke na oloba vérité po obo ya ngoneni tala oy bana oke babwaka Kibinda wana sikoyo o flatter bango parce que yebi ke le roi bango baza ba kolo wenge ba o fâcher le talika na bwaka bango te na pesa bango na musika na pesa bango te na lobi ke ba yebi vérité ngala pesa bango rien na pio bango te na lobi ke ba yebi vérité ke ba vandi boye ba tali makete ba avant ba bimisa Pentagone ba yebi makamba ba mona ke wenge so beta bo bat bazate bango ba nozo binoka ba enlever les rideaux enlever les rideaux oyi bat ba na obeta na ville neto kenda ba boîte na ville premier groupe ba na obeta na ville biso. Donc, est-ce qu'il y a enlevé les rideaux? Il y a biso, droit de $20. Place c'est comme chez Temba. Il y a les millionnaires. Rompa Forescom. Ou est-ce qu'on va salir et elle va remettre à Pembeni voilà. Mais tu vas y ma solo. Voilà qui tambo plein va soutenir. Bon, déjà tu vas te loin qui tambo tu vas te dans la ville. Il faut encourager biso au peut ça biso le coup tout ça le coup de qui tambo. Mais na commune musoso. Wenge ba yebi. Que wenge musica biso to beta kala ibungi te po wanolo ba album ni kala ibungi ni kine buze mais ka Kibinda nzemo moko ya Kibinda ko yokana te o batule ba ko c'est loin yo pe susu au côté dans l'esprit que o bando yoka musique trop quoi siko ndengeza boye voyage na binzembo ngo ya kala voyage Rocco Martini na yebi ba no comet na yebi ni ma o ya bino na yebi te oyebi Kibinda bon on crie Kibinda oyebi Kibinda bon on crie oyebi Kibinda oyebi voyage oyebi ba nini oyebi ba futadalo oyebi ba eske oyebi pe Kibinda ga crie wana Kibinda ko papa waka non to wana sans sentiment nango na yebi ke place boza Juliano R Kamel o se retrouver malamoko parce que na loba ina Kibinda ko de la nation faute na ngate chez Babeta. Oh, quand c'est mobo, Babeta on a wenge. Mai, na descente que yele, oye, uta. Yayo.
Oga album il y a comment on dit il y a Miss Academia. Album Viagra je crois. So yoki wana oyoka ki binda na kati. Oga album a TH. Mwana mototo me Rio. So yoki yango oyoka ki binda na kati. Président Doudou Kibinda. Donc c'est ça on a moi qui binda koyo na total soki sentiment nango ça la kati le. Aussi la te yeah, allez taper les mains. Taper les mains. Vous voulez que wake up pour faire un bassin quand on est dans wake up quoi. T'as la degré. Ma casse na ba blogo. Kalande sala sika. Ebi. Au moins ngane na fandi boy papa. Quelque part ça va le la musique à Congo. Série moko on na série wana. Tato beta li sola wa Lumumba ya kanini. Mutakenda osengela biso lipanda. Donc na idée wana azali na bato ebele mais ezalaka série boye siko série wana donc baotanga mpe nkombo nao eza deya bien nde lelo baotanga mpe bakombo baleki bamasa mosusu lelo yo batanga nkombo no parce que yo ozwaki chance okenda epoto misu batanga bakombo na bango te batanga nkombo nanga parce que so okotuna artiste et tout so balobaki binda baomona nani ye animateur chanteur animateur danseur baona kibinako yo linga na bwaka kibinda oui po tozonga na temps kaka mosindo ya bwaka yango boloka nga mpe na mundano bwaka yango zela na bwaka yango nango bien bana poto jo donc qui sinango ne yango kasi te ya babiloko allez taper les mains, taper les mains, taper les mains, taper les mains. Yeah, kibinda, 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 kibinda. Enakola la wapie. Kibinda koye, balobina simba kisie. Kibinda koye, enakola la wapie. Ce qu'on a pesi, toto pesi wana, na pesi wana. Au sentir qu'il était je déjà. Après, on a eu le longo sous kaka kibinda na besisko yeah but ba besi baboko grand ama kibinda yo mama kibinda lo mama dogoloko ma sakadu sukuma. C'est le même na dogoloko ma sakadu sukuma papa na ngai yo bandi mabe na ko longo suwana kibindo yaye na longo suwana mama bindo dokolo mama dusuma wana nyonso tu bakibinda koy papa siko kati donc nyonso wana yana ba phase nango mais phase o wenge zwaki eza ndezuma so tokangi tokei tobendi enta tokoti enta tobendi batai siko ke so toboka kibinda donc toboka kombo groupe na bango totsango ndombolo donc yo ndenge oza wana lero obwakaki bayaya yo banaki na taper les mains lero omoni esimbi oyesi komodifie yango kaka parce que oyebeke esimbi mayele donc osenti mangete bon oyo nayebi obinisa bato okile mozindo ayebi obinisa bato luo manaja donc toyebi kobinisa donc so tofandi ma toyebi bato babina bato bakobina sérieusement bososanzila tala bayaye sosanzile awat tofandi soko bu leta biso tobongisa baplan toyikarte la te côté studio boye makudana akobina mama nselele mama leke akoti bipupupu mama yubila mama komadila ngole mama leke awat siko na bien siko na poto bu mokile mozinda avandi mambo kisanola bato babina kisanola awat obi yo baba blog ozobimisa na zoyeba te kisanola ya yo ya kibinda gile mosindo etubele etubele amanoani baketo bayobelange mama
mama tika ngai mama mama nzoto na nga mama tokotanga tokotambola na kati ya kitambo ebongo totuna bapapa kibinde eza se moko kibinda nkoyi yango oyo toke sheri boniko okake bon na bino sikoyo te nalobi tosola na ngai kwa tika na mozinda fana na ye kwa bana poto jo omoni oye donc ya bien oya na soso comprendre makete omoni bato mosusu bavandaka na bango baoloba te bazotala eza ndenge nini bazocomprendre kaka keno tellement ke basakani na bango trop bakitisi bango bamisu barenie makasi yango lelo bokomoya odévoile basecret bato barenie ya bacongolais eya problème te bacongolais mutu barenie ya biloko na bino eza problème te tala soki tozalaki kaka na je wana oyo ezalaki seri na biso akaka kebinda wana ke biso tu toobina lokolo moko bafrère na biso ya bacôte d'ivoire banigeria wana banini okangi ma 7e okangi corps ya guitare mabo grand musique ezalaka na congo musique ezalaka na congo bato bayebi makambo na oloba banigérien mpe bakomi déjà kolia bino visibilité congolais soki aza complexe neti yo nga complexe na neti na neni yo bicongolais yo mpo congolais mokolo okutana banigérien wana to bacamerounais wana to banani wana tuna bango babina nga to babina biloko na nga me bayebi te kwa soko bazwi miziki na ngai na kondo mabele lisi yango congolais soki eloko euti libanda amoni yango nde eza danger towana bamusicien ya kosakana te awa so siko tobanda kobina lokolo moko obike tovanda awa au moins 5 ans ou 4 ans yango banda visosala ye auti pota zongi banda fandisa biso maboko na nsima keba simba kama tika wana kibindako esista sute kibindako eza loka neti donc ya loka mboka ya loka mokili moko boye deja bum oyoka nde soki oyoki na liboma fali oyokaka kibinde ya na kati kasi abeta groupe mona bino te te ye sikoyo relation na bino na ye ezalaki ndeni artiste congolais relation na biso yango wana kwa donc soki ya liboma fali oyokaka te kote moko boye kibinde yali okoyoka maison obanga po porter plainte nazobanga nabanga neti nini kasi parce que lere yazobeta biloko ya bamabele lisi ya babiloko ya bakibinda nkoi oyebi bien ke eza kibinda nkoi mais soki oyo ozobanga koloba parce que oyebi ke soki omeki kotelemela dossier wana tala moto oyo eza dossier moko te eza wana ya otelemela neti dossier nene mongala yo nzembo ni mo boye atya na port mongala oyokango omoni mwana wana abetaka sente bili mokolo nzembo wana abengaka oncle nzembo eza ya bili ya fali te bili bakanza nde ya fali abeta power aisa album ya fali abeta chambre za kati ala komona ngo power nani ba mongala babeta ngo soki okanyi misube kibinda nkoi so ado aseko yebi kibinda kwa donc c'est bien na yebi kibinda kasi na krite na bambunda banini na yaka pe moko pe na batu na bandundu na yaka bina pe mbunda okoye bakibinda ka tala nzeta pamba iyo so mona ko blague yango na bien zenan kibinda nkoi ilakisi nini nga dudu folo ba dudu kibinda to dudu kibinda ko ilakisi nini kwa mo wana kibinda nkoi lungo ban na biso batabandundu kubinda nkoi donc kokanga nkoi bato bakendaka zamba bayebi makete so kutela ngo kubinda nkoi kubinda nkoi siko yo siko pe opono sa yango pe bien te te kubinda nkoi siko turime nakata ndule kubinda nkoi te kibinda nkoi ebima dans l'œuvre d'esprit et uta loin pas et pas chef coutumier moko boye na mboka moko zaka na bando na mokie voilà ya solo yo yebika yango lobi na yebite na tuni nde na le mama bien et uta musika uti loin donc oyo so fandi maboye makanisa ke musika kasi uti loin iloko na bimisio vraiment uti loin yo mama chef coutumier on a vu yo mtolobi
Ange qui me protéger ngai atana ne fois ba poto kuna poto koyeba. Mais t'as des anges. Ange c'est l'autre. Il faut protéger au garage. Mais yo avant pas protéger, yo il faut me protéger nan. Kolo. Ya ko mo sindo ya rapena crime au beto longola. Wana siko ereniara vraiment parce que yo ko bete lo mo boye mulunge bato la bango mulunge. Siko tout ngale biso to ngaloka biso to monaka. Po muto wana mulunge. Aya ko sala mulunge. Fallait to longole bimadi. Ah papa. Nazo mi tout à toloté. Bato muso ba loba maga jo azo betaka masolo ya kala te kalande sala sika. Biso to sali to longola. Et puis si muto wana ya braza je crois. Inspiration to mulunge. Il y a le bagage à Brazzaville ka te azape kino. Bon na boité et puis ndeko wana Afrika wa mulunge. Papa c'est la télé magi dudu kuna lobi nini to longola. Ah papa c'est la bi to yambana. Ah makasi na kosangisa force il y a dans une société de panzana on est musique à Congo tout ça au panzana soto timbeli kaka je ya ko kangisa esprit je ça agumba ibiso boy voilà simba comment ba ça y nani on a biso Fabrigaz collègue na biso petit na biso massa na biso agumbi biso ya mado voilà vrai biso boy ba le roi de la forêt t'a dit marqué to gumbami to congolais so gumbami ko allez katafombo bino Moscow boya nani biso siko tozo yana ah ngai créer kaka na créer nini c'est pas parce que na mono zo raison ça déjà papa nini biloko c'est belé tine biloko c'est belé ya bansembo abi bansembo ezo loba tine biso to yemba biso rumba te poto yemba rumba te ba rumba ba babeta ka rumba déjà babeta ngo bien biso na bokoko na biso kana mukeko hein kana finga tonga tula sekanga sans effet ganga 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 sans impact finga tonga tula sekanga ngaka mosala ye yambo jije baninga mi jije nanu yo moko e mbangu se na la vie pema ekomata jalousie na vie mabe yango moboti ya kindoki nde freinage yango eloko bozoba soki likambo ezali tovanda malamu tosolola soki mabe pe ezali tosolola lokola bato ya mayele ya bwanya pe oyo nzembo kosela kutu te ko kona kumbangi te oya te sikoyo crini no tokofanda tofandi mabo tobeki kibinda ko ezwa danger déjà oyoka tokolongola eboti eloko toloba tout à l'heure molunge siko tozala ba ezaka lisolo bon na animateur vraiment te mais na obeteli lisolo ngo po babetela ngango mwana mwasi abimi na mobali na ye okay ba ya concert ya kibinda siko fa bakota concert bafandi place moko bameli balé et comme si comme moi ça azo mobali otenga alemi na ozonga na ngai pa biso mobali siko FC ole yo le bambongo nanga omeni basanga nanga ole nyonso osepeli lelo tokokende kibinda mama tokozala na yo wapi na mizika kibinda wa makasi oh ole bambongo nanga omeni masanga na ngai ole biloko na ngai lelo tokozala na yo mama tokolala na yo mwasa te wapi na mizika kibinda wana obalusikaka na bana yo sansiri botelema nga moko d'abord na osansire ba animateur nyonso tout bazwa na ba bêtise voilà bêtise nayebi te nalobi teke ope olobi bêtise nabi ndenge ozokendela ngo eza clair balala na kibinda mais oui et tokolala wapi kibinda tolobaka ngo déjà elo abe sansiri ezala sikoyo donc kibinda ko ezongisu na cri wana ote ozokomprendre te na yo po ta mosuku tolala na kibinda nde sikoyo lokwa yo babetela o lisolo oyebi ke mosindo mpe lokwa azali awa akobwaka yango mpe te akobwaka na yango akobwaka na yo ta mosuku tokolala wana nde motu edérange yo kua eza nango clair mwasi ayebisa mobali ne tokolala wana na bie tokolala na lere ozoba
tolala na yo wapi na kibina na musique ya kibina yo na bidon kibina ko ezaka ko se retrouver wana kibina ko ya lo kwa neti do ya ko identité mo elata biso façon ngaka conseil wana mtapesa yango le rambo vraiment na éviter quoi donc kibinda wana vraiment donc akoken ifa yaka façon ngaka enta mamo yo po biloko mo Paul bibo na ko sa kaka na kamala na kibina ko eza te na kanga mina kibinda donc e ako te ke yo mto ko linga ko po eza nengo wana eza yo déjà eza yo do za nango ba mbetulu yali mbetu lisolo nango zande voilà il faut mosindo ba liyonde yali mwana moko boye auta kalu fungula mwana soda ayaye tokobina liyonda papa ngana studio na zvani mais non na linga mingi avant token mama studio na yo to kana muzino nanu muzino olobate muzino ninga zana article la jamais koloba parce que vacances ngoyo ba générique ezobima ebele bosi bomoni déjà à ferrer bomoni déjà à fabricage la kati yote tokobimisa générique te ka pona vacances to pona ba kermesse to tikana lo bako ngana lobi yango te yo bi vacances yango ngana lobi bongo te c'est loko po tokobina bonne année fin de l'année na bimisaka eloko oyiba biloko ebele bima ni e bimi pe simbite netini netini obi freshingeda babeta comme générique ngana oyiba te mais yo ka musique to ka musique te na fresh na ngala ba kata fumbo na oyo bersa bo na freshingeta bazala ba générique ba betaki isimba nga ba générique maison mère pesaka et pesaki mate kata fumbo ne o simba obi que premier leader premier musicien azala clair tout que susu netini ne susu et alors quand il fallait mon frère Fali après c'est pas mentionné banzembo so yo album on est l'album on bien mais il faut pas se longo temps mais tant oti mgoni yo il faut pas se temps on comprend après c'est pas mentionné banzembo te pas mentionné ba yeba na kate banini tout ça no katali kate bon ça va libre parcours ni ne beta na libre parcours tingo ya fouengate ça dit na maison mère OK ba générique simbi ningo lobi beti vraiment na betate na libre parcours lobi kaka créa Zaiko Mutu oyi sali ke non générique simbi te créa Zaiko Mutu donc wana lo wana ti to la sabata libanda ke bozwane biso yango bozo renier ngasko muta bomanga kuna yaka Dieu m'a sauvé oh mama gasola ye ata naki baodéplace so baza awa ata fali do tobe bana po jo wana efa boka na générique na ngai wana zo obligé est-ce que mo sino ko sepe liloba suka ezaka nga nayebi mpo nini nayebi ke so nakutisi na mozindo luo manaza koti na kati wana nga mona ye soko na notala bango likolo oyo bato baobwaka nga so naotala bango naopesa bango nga mais dérangement et bimaki il y a ferré dérangement et bien on fait abimisaki nini fait abimisaki nini album wa ina kama be après on a abimisaki pe single abimisaki pe single mo dérangement single mo pe dérangement single qui est jaloux bon oui oui bien monté non faire un bien mais quand on a un bétail ma belle franchement bétail ma belle oui faire ngala bien les lotés bien des séries na biso na bakibinda quoi c'est donc chanteur mo excellent au reposer neni na chant mais total acoustique moso fait la bêta na poto que yé mo zo bêta quoi les lots ils sont fiers quand fandi boye azaki na ba tonton mo boye ba leki mo boye grand frère ne wera subango et déranger était l'axe force net
na vanda bona TV na éviter mutu apesa ki po na yoka réalisateur à clip mutu apesa ki idée baso mutu mo ase longi ya et puis bon vieux jalo voilà babe le yoka on est dan na manengo yoka on est Fabricas ya madode kasi bana Zebola Mochiki Bara bana Zebola mais vient au Rambo. Oh, viens ça studio. Abokaki single moko boya liboso bimaki Mochiki Bara et puis ami balé bana ba Zebola. Studio ça très ma porte ba imala ve a Chamo. Mais banzembo mi balé abimsaki. Abimsa banzembo. Yo bien. Viens après abi auto bimsanine. Eni no bana Zebola. De ngai ba banzembo na ibe ya nini nalingina minga namona mwane après on a auto bimsa single moko boye Mochiki Bara mi kala na moni yo ngai suka onga na yokaki banga na boza baninga mwane mama nazolela yango to yokaki ya suka to vi revie a bimsa 13e portrait a no sa ne so album te ya suka yango wana quoi. Ah, de la nationale au Banayo, moi écoute on a le bébé les athées parce que tonto yo donc azal rolanga. Il était alia. Ouais, bana Zebola na yoka ka onante nini so. Oh biso to yoka ka magana bosi na besa na bosa mwana na mwana ino dongolo ngari dame yangala. OK, bon, mais kibina ko ibango. Kibina ko to na studio. Biso to bonga wana biso. Ki wana woloba bokolongola wana ezaka nini? To kolongola. Album to single. Ezaka omoni na utaki na umelaki to na poto. Ta na zongi to tali jene zo kende. Ai bo safa. Na kutaki lo wana ti orchestre eza souté. Ta to zongi si to travail ce qu'il fallait tout ça et le moro. Oyo batu ba mona ke tout ça toujours musique. Il y a tout ça qui générique wana était kamate mange batu musu ba copie ngo bambu ba oteka na bango bolembo nga masumo meza problème de et un peu bien pour la biso pour ça les biso promo et pour la visibilité to kolongola bate belé ba longo et puis bazo continuer kolongo Mozindo na moni président na la commission moi trop awa malgré zo zo la opé moi mutu mo boy moi dégâts mais ngai moi on préféré au loba vraiment mingité parce que belé ba lobby awa ezaki yoka ba krina bino kaka bazwaka parce que yo moko sikoyo obanda ngai na débit OK ngati na mikolo boy avant na banana photo autorisation de pas présent yo iga bandinga mbala mo poser mission ngade mission mukonzi et il faut pesa une autorisation ndinga na loba talaka we obomelanga musala pamba pardon vraiment poser mission ngate président Mosino yesuko il faut ozongsaye o utale nenge po ya sala test na orchestre tanga mukola kota sala test na leader moko abeta lelo nani basa test mukolo mona nani Léo c'est Léo ka moko plus 10 yoso o muto yambi yo na tuni kaka muto azala ba histoire ngala azala ba histoire nazana histoire gile Mosindo mukolo asala ki test na orchestre basala na Léo c'est le yaki na crinini Mosindo yaki na crinini ou apprécier qu'on est ni l'état qui est président test na mode ya basala na concert na répétition de na concert na les millionnaires na ville kuna donc et ça là que Mosindo ayaka na mupepe na jour wana ne sala que ye atikalaka c'est le akokate yom to lobi na tuni yo nim to zolo bake Mosindo yaka na mupepe na moko boye atikalaka c'est le akenaka donc c'est le ayaka na mupepe te jour là voilà agita msoma lili Mosindo siko ina biloka sa mai akoti be to kota na mai to kai akobwaka mais oui il faut se peler sabato to ba yokaye na biloko to ba yibaye donc il faut mettre la vision tac après to zonga Mosindo président nous appelle si permission biloko okobwaka na o ba yiba yo il faut que ninga vraiment que non moni krio yo bwaki ngobi kingani bwa yibango pona kokene pe ko luka bango na tuna bango boyiba kia Mosindo pona nini
Ah, on a sepelé en émission, mais bien. Moni, tant le moment, c'est le au Cameroun pour dire ma beau ça batakala, au bas d'aller l'autre. C'est un peu New City, il y a une fraternité. Vous comprenez, on a New City, on a Fali, ou le lobo benga sala. Donc on va faire un peu d'aller l'autre. Il y a kala ni matera kala. Mais tout ça, c'est le bon CP. La demande à Pita Bodo, le président, nous père de famille, on a décidé. Tout ça, il faut faire la mise. On a ça là, on a créé ébélé na Congo, ébélé. Tu veux ébélé, bina bina. Donc, nasada. Yamanwani baketu ba yubilange. Lukalanga mama na bana, lukalanga mama na lonkyo. Gonono, 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 kayubile. Gonono, gonono, gonono. Si antolele, tolola, tolola, tolola. BCBG, papa chéri Salvatore Rapirve, chef d'état-major d'abord le Simo. Azon le téléphone dans la benganga. Président mo jibem piana, la personne animateur de Salvatore aye mo komba sengango. Na longa ti mama mama. Mama zoto nanga mama. C'est le scram ay ozwango. Tambola. C'est le yo azoki ba créango jour à premier test ya ki ou bien il déjà zo yoga on mettre na ba wenge na ye ayoki ka ndenge loko mo mpepe zo bwa kama po batu tu na Congo po bisonde mbonda to sala ba cri donc mbonda so ke beti cri ta irata kate donc leto seli mama ya zuango na ba wenge na bango ka wana tu ko tambola na kati ya kitambo e bongo to tu na ba biro o benga so ki nzambe Billy Kinton abwa ka yango makamba imae veno no talako sibikolo on a zaï comme des boaka. Yo za somo comme pesa na zaï ko bakri. Bon mon konga koba. Ya yo pesu wana na boka ngosikolo les président tiki biso akene miki biso tikala kia wala. Tigreza olia ndenge na qu'est-ce que pas faire na so shiga. Na boaki mon konga koba ba pigeon. Olongwaki. Te na longwaki na kene ko pema pona za na voix bien parce que na voix bien te le mo konzengo za na pema. Olongwaki. Na longwaki te. On a longwa. Na longwaki ndo. Toke kasi. Toke na nu mo konga ko. Mukongwa koba kasi ndenge ba boka mukongwa koba nansi. Boka on ndenge bana. Kongwa koba Holanda mukongwa koba e bango ba tsonga na kati animation na bango so ya typique. Ngasi kuna zena na mbonda. Bona président de sa yunga na miki la una bantseka. Tseka. Wana na boka ngo ba kote kuna. Nyama kufina. Na ko lunga boso eto zongi so. Otakata na zolela atokolongola oye arozwa biso pona tokolongola. Yo fanatique tokolongola. Donc yo no zana yo meminga awa pona cri wana tokolongo yo aweli logoni weli tokolongola na ye awa zela na ye awa parce que na mona abino sute bobunga si o demande ya batu balobi ki na bina ko yekenda wapi na ye pona kolongola te batu ngo bato bunga batala ka biso na internet batala ka biso na ba TV na biso awa ba mona ninga mamoyo kene to ti ngola ko bilisa bate kufa ndengeni biso to kufa to olia ndengeni biso to tala ka pita bo ninga zaninga na zali batu kufa bakozala bo takufa bazarandeni akufa zana musala musuzude biso ndule ndele 28 ozana ba on investa fara on a moni ba kese zebe biso linga soko bongo bien bado ebo peut-être 30 minutes na biso ba ko sentir na bi ko zanga te vrai Willy Kayembe les 30 ozala na kondo ya 8 ya vina soma bele list ana kata retrouvaille bado ba kufa ba ko zana ngwana yo zelo mona makamto osala ndia to na ndia passe ba nos basala la musique pas JP qui so que logo moka ya mukina TV mukile ningani na to so yo tala yango. Est-ce que yo ebite ke oza appel na studio na ndia oyo ezaraki so que beti plan et raté mais bino pe beti pas et raté pe katanga loboko o to tsa prière to tsa makamnios promotion makamutu so donc ba wana ba chaka prière te ba chaka loboko te wana mutu tolo makamna biso to mama batu te ngana beta pa ya dudu kibinda na beta pa ya mutu te donc tolo bana makamna biso donc to sala makamutu basala na ndule siko eza crime moko boye abeteninga lisolo awa ke lelo lokwa olebiloko nanga osalinga boye lelo tokolala na kimbinda koi et puis na mbetulu na mususu wana lolo soki ndenge nini wana mekana ko boke nanga 3 cri wana chéri yaka na peso mbongo ozwa biloko boka onga boye kana soki ni malembe comprend yo lingi na boka ni baboka kawana oboka bongo po oyebi pourquoi nazo senga bobwaka oyebi pourquoi nazo senga bobwaka parce que nazo dénoncer yango déjà que notre monikri oyo ezalia kibinankoye mutu ameka ko simba ngote mutu ameka ko bwaka ngote parce que asa bwaka yango déjà balanda ba répéter ba roiba o mane toza boya biso ne toza abat batala ka biso na ebwaka ina biso
Bad Baolan, Belo Monotel, ce qu'on a parlé na bimé batina TV. Oh, bazo landaka ki binda vraiment na robuaka. Wagene. Bonatel on ce qu'on a parlé na bimé bimé sur sika Bonatel. Naniwa. Cheta. Il a moment de landa siko bo. Cheta nenan. Comment bien comme tout monde cheta na Congo. On a boîte ça na bon marché. Yo zam de polémique makasi ya. Na landi on siko donc bon balanda nani olandi nani. Ferry bon mo watie ya 4 minutes bo. Olingana tanga kombo. Omuna magi muto zo bonde muzindo. Ba balinga ba niance. Na crini. So bo mo buka. Bona na soza nini? Ikibinda. Neti crini. Mame. Ozo buka nini? Nini aboki crini. Na yiki ko soki ba bonga ko nini? Bona ni on be bien te poser le kwasika. Le On va chéri yaka. Na peso mbongo. Ozwa biloko. Tuki. Biloko ya bilimusheni. Olie bambongo nanga. Omelima sanga nanga. Tokolala na yo. Lelo. Na mizika kibinda. Mama. Tokokende na yo. Bazilango. na danse na. Na danse nango. Osko mutelinga yibango amega ko kabo sa juba saki na tina mutu na bikabo se papa. Yo bimino ka siko ngo lukulanga makambo. Siko awumuna ma ebeteli nango. Rythme nango. Ba nenge zo bukana bad batele kona TV mikolozi bad basepeli basela siko mbetulu wana bombi po ezana nous pété donc ekasina kriona muso ngana bengi suyo yoko bengi sanga ndeni ngana bino OK ezana noté parce que mbetulu wana ezapeka kri ndenge morna kri o tsobwaka siko okobwaka ngompe mena ebisio ke na bombi wana mena ebisio mekedi ya kotala lingeza ya na cuisine na ebi to okuta mama welika yembo komona mambekeleka kuna elonga na comprendre te président Doudou Kibinda elonga na comprendre te za que soki animateur ya Chetan Gola Ferré Cher de Poule aboa qui crie soki zaki ya Kibinda koy est-ce que eza ferré animateur wa betaka et pas fait biso comme groupe Doudou Kibinda so mozinda boy crime ko boye ya animateur moi betaka pa ya animateur moi betaka na wenge ba o situer que ta mozindo o Doudou Kibinda aboki crie bato ya nani abetaka na wenge tala mozindo oyo ya Doudou Kibinda bongoti mais siko balobi te ke note ta Doudou Kibinda oyo azukri na biso oh mais animateur na yo moko alobi ke note na okibiloko na ngai Ferré abwaki yango te tanga zo loba o comprendre bien te elobeli ne zake ayoki eloko na ye ebeti epa Ferré mutu abwaki yango te mais ebeti no ya Ferré baloba nini ebeti na kati animateur wana kabosa ngai ba moi eloko na nga moko boye na bine papa wana kaboseko kaboseni mutu azwaki yango oui kini nango kaka bosa zwaki oliba mbongo nango meli masanga na ngai amekaki ka mo extrême ndam zo ezaki na 4 parties wana yimo mutu azobwaka animateur mo benga animateur nani nezinga comme animateur na yebi nango te na yebi ka kabose akati bon ba kovo OK tout ce qui wana pana yo oyoki ndenge lobi non oui c'est clair tolo balingala te papa mais kabose te animateur tolo balingala bité kabose animateur non ba tay clip wana na TV no clip nani mais nalobi omoni ba cri oyo mozindo ye nango oyo azobwaka yo est-ce que yo ebi source non si ebi source non si c'est vrai ça to fandaka omoni tinga na sako na chanteur animateur danseur mozindo ko ya na cri bwaka na cri yango tikei nango boy denda voilà tolo balingala donc cri wana e bwaka maki pa kabose tamu tata yo Kibinda ta kabose abwaki yango baloba bongo ta animateur te comme mulai toro prononciation kaka titre album comme non titre album tisikoyo nanu tozui titre nanu to lobik titre te
mais eza nango totala misala mo mosala eyaka mpe titre eko changer eko tokobongisa yango par rapport ya mosala tosali donc ekobima nango kala mingi te totravaille na biso malembe mais mpo yo tika koloba discours no wana kete bobunga te il faut songa mpo omoni yo oza moto osimbaka micro mopandisa yango tala internet mokili soko moto mosu akoyoka maka te neti tozalaka te tolaka bato bazalaka na bastudio oyoka maka te soki bango mo bakoya te batindi bato awa na bapare ya mike baoyiba na ndenge kesler ezobeta donc orchestre eza eba extraordinaire il y a danger et puis baorchestre oyo oyebi ke bango nde baza danger bayebi ke biso toza danger na bien po nini yo zoloba ke orchestre oyo yo yebi nga na yebi te koko chaka nga te nini yo ko traiter bato de ke boza ba extraordinaire eza na sens te mais yo lobi ba yaka na ko yiba caisse claire papa o eza tala ba fero to banyango lelo te yanga na lobaka mingi te olobi singa de ya trop bato mosusu singa trop quoi donc na sentiri ma yo loko linga koloba yango na il na loba quoi ok omoni orchestre et ça te que so pas boule pour ba régner bo simona bino ka kisi obligé il faut simba kisi ko il faut simba kisi na biso ko to simba yango no mona kakol na batteur ni le lo ba so na kakol que on ngala telemini kakol to travailler danger okoma fanatique ne il faut mais c'est normal asa moto vanda ine trop toyoka na ine trop toyoka na donc na yebi yepa yebi ngai c'est bondo ya machine album nous ça na combien de titres album normalement il a 7 titres 7 titres pas mais to la single moko combien de titres c'est voilà single cas générique moko mais il y a 3 minutes na 6 minutes sur 3 minutes on est kende kuna côté ya bato tout le monde a regardé bayoka soko kodenda et marquant tout ça mosala to travailler tala producteur nga moko des ana tous et lango kaka e obima lango obima 2016 2017 2018 et obima kaka to koma ko 2016 2015 oka na lobi e obima mais to zana na misala président nazopesa d'abord mozindo à clôturer comme ça toi aussi sanayo pour soit bien à batapoto na nous bata monde entier ba yo kana yo na mukie na no mozindo to komi na suka monde entier bazolanda yo na ebité sokolo bani ouais non ça na bana kini kaka na bana poto nyos pardon ba OCP là ba za décider misel les ama bien banzemba bien ba OCP là ba créer bien rythme bien to beti dans générique mo ya kala c'est ba souhaiter mais quand on a ba tombo yo lingi ba boka ba cri fort musala na onde tala na bien yo za porter parole te yo za animateur faut pas yo kayo ba tombola maboko likolo o bana poto tombola maboko likolo ai isa c'est la émission et alors on était madame si fait un peu surprise donc après tant dans le baquet bato batanga rabiso bazora inspiration à boula au lobby était biso de toza extraordinaire madame ça et un projet madame ça o ça que soit ça lingo boka ba crime souté et ça que tout le monde balebele au mona mutazo boulé le roboé oyoki côté ba mission mais fier et dans la pour congolais de mutabimisi quoi donc il y a biso na Congo mais œuvre d'esprit ok pesaka bambote pour président lobby moi surprise pesa ba OCP là ba za décider tala bato bazo yé ko robeta biso ko beta net biso mo so don atandi ai to beta ndenge nini donc Jean-Pierre Foulama na Paris China Mbenza na ba Londres donc ba Massa Tour Bangola ba Ligue Poison Sek Didi Finzoni ya Willy Moucheni donc tout ça dans la studio ba OCP là dans le numéro là ngeza encore 0390 75 355 on les apona bato balingaka babima donc on a suivi pour les émissions ngate les émissions pita bodo quoi. Ok, merci beaucoup. Et ça peine à Mukolo na yo jour oyo 3 minutes gobima. Président monde entier bazotala yo. Na hebité soki oko s'adresser na bango na nini.
na opesa yo nano merci ndenge opensaki koya kotala biso Doudou Kibinda yali toujours na mosala tosala mosala boyebi ke todeseva bino nano te toza vraimen na kati ma ya ndako wana totravaille malembe mpo ntango tokopesa bino produit ezala ma bien quoi bato baza na besoin o balinga badédicace balinga bayemba bango bakokota contact na 00243 9 9 9 10 20 40 00243 9 9 9 10 20 40 ou na 0243 81 22 74 371 81 22 74 371 au Bengibiso. Donc et aux Arabiens bato boze ebele donc so na bano tanga bato so na tangi bango te miso ba sebelate mais so na moni bakota ba state kuna bakota ba state bakota ba Canada na moni famille Samu ba Fabrice ba Chico Samu ba Patrick ba famille Waiki bakota ba Canada kuna na moni mutu na ngai Dodi Bokuma ya ba Dodi bakoloba bakolembe na moni ba Douglas Kabambi ba Koko Kabambi bato boza trop soto kiti bakota Panama 13 prod ba Moro Kevin Gezoan ba Mathieu Mosi na Suisse vena biso Derek Mosi héros dans l'ombre ba Mama Sila et puis des papillons Kozuna Multi Japon double boss et puis na moni ba sous les tati na moni bakota ba Belgique bato baza trop kale bakolota bana kitambo surtout baza na Europe bana monde entier Doudou Kibinda mosala musique to banda bo mwana to yembango to sala bino ka mosala donc bobenga biso soki ya ko encourager bo chapoa po musique a Congo kende liboso quoi mais bozela kaka to décevoir bino te quoi ndito lobaka alole ketonga zungwa fanzola aotsokoli mokusama kozukuzo kaka na ntete boyanga seko boya bolingo bomelanga lokumu mama nazoki na motema mabe ya pota ya lamulu baninga kulosapi te longi oto kulompo te o la Genève matonti Belinda Mombu Linda Mombuchi maman na Kevin na Paris ba gros bisous et puis maman Satou Mermons Pasi na yo mo merci na yo donc au cas c'est yali donc tout ça na kata studio so nza maba télévision na rentrée bon ça bilora bien quoi mais kala mingi ta wa donc ba trace na bino wana ba côté na biso wa donc te fait déjà il faut tout denda quoi voilà. Merci beaucoup Nayo Natacha Bokima Ali Nonsele sénateur Ali Nonsele na monani na bosanité Sam Sadi la vie na ngai Tcho Achombe donc bandeko tout voilà bien quoi on est ensemble. Merci Nayo de la nation un bon tonton l'homme invisible immonable Yannick Etantou du Weber pourquoi pas Nayo na hotelema vraiment pour Nayaki na Kitambo Nasirisi Moussananga, Natacha Bokima, merci Nayo, Juliano Erkamel, Gili, Naba concert au Sangai toujours, petite sœur propre, Christelle Yangi, toujours, Herman Ampoyo, Apesaki Ope Mbote, place aux Ali, Nakomina Souka, Pichu Mangaya, Sandrine Mopene, Elle Puissance, c'est la patronne. Mais Maramnyo surtout, Lubami Awa, Nabandi, Totongi Mutute, Tofingi Mutute, et l'obami mais oyo sepelité oyeka kopé sa droit de réponse et oleka bien merci nabino surtout on Jakimbe Yannick Etantou di Weber Platinier Chipamba Turutani na Oyelandi.